Bandeko mbote na bino nzambe pambola bino. Félix Tshilombo déjà éliminé. Azasusu na likambo ya kolobate. Mais nazo la kisabino ndenge asalaki pona élection pona ko planifier tricherie fraude. Asalaki on déjà avant. Donc abengaka batunaye aibisi bango que non. Ngai c'est vrai que nazo ki élection té mais to préparer déjà élection koya. Yango na moni abibonga maki penza bien abi non. Même si on a zuité, bobimisa komo nangai. Alors, boyoka vraiment ba déclaration, yandeko boyebi, boyoka ndinga planifier déjà, ba makamu nyonso, que si on a zuité, bobimisa komo nanga. Net na minute on a zo banabino, c'est fini, c'est sili. Et c'est sili. Ba pa imuso ba voter ba trouble yali na kola kisabino ngo. Mais Tshilombo eza mawa mingi. Partout pa ibatunanga bazali. Babi me pasta oyambalo yo to yebite soki yemo kotina bokotrika kondenge nini parce que bato bazo yawa kaka Katumbi Fayulu rarement mukwege ba muzitu kuto ba suste rarement mukwebe mais Tshilombo pena donc mawa surtout makamune wa lekaki na chaîne ya télévision na makambo ya lobaki ebomaki ya kosakana te donc bandiko botala ndenge a planifié kiango bolanda boyo ka bo comprendre que a bongisa ango déjà avant. Quand on parle d'élection en termes général, il y a trois chaînes de commandement pour organiser les élections. Il y a la chaîne de commandement des opérations électorales, l'enrôlement, les votes, les dépouillements jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Cette chaîne de commandement est pilotée par les présidents de la CENI et les présidents de la Cour constitutionnelle. C'est la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est le financement des opérations électorales. Et le financement des opérations électorales dépendent, bien sûr, de tous les gouvernements, mais le maillon le plus fort de la chaîne, c'est le ministre des Finances et la Banque centrale du Congo. Et troisième chaîne, enfin, c'est la sécurisation du processus électoral. Et là, vous avez le ministère de l'Intérieur, qui a la police qui sécurise les opérations électorales, et vous avez le ministère de la Justice, qui est là pour veiller à l'application des lois. Vous comprenez, cher ami, c'est trois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La première chaîne de commandement des opérations électorales. Vous avez Kadima Moulouba à la CENI et Kamuleta à la Cour constitutionnelle. Badibanga, Moulouba. Deux personnes de même tribu. Précisez Balouba. Au niveau du financement électoral, vous avez Kassadi au ministère des Finances et vous avez Kabeli à la Banque centrale. 4 Balouba. Même tribu. Au niveau de la sécurisation des opérations électorales, vous avez Kassadi au ministère de l'Intérieur et vous avez Moutombo au ministère de la Justice. 6 Balouba. Cher ami, dans quel pays où un président qui se dit président de la République peut prendre toutes les chaînes de commandement des élections, les confier à une seule tribu. Au moment où je parle, je termine, mon frère. Même s'ils sont compétents, ils ne doivent pas occuper ce poste. Je termine, je vous décris le contexte dans lequel on se retrouve pour comprendre la gravité. Avant d'arriver au fichier électoral, au moment où nous vous parlons, s'il y a une réunion interministérielle pour parler des opérations électorales, des financements électoraux et de la sécurisation des élections, ça se passe en Tshilombo. Voilà, Bandeko. Bomoni Boyoki, Kaza du Paï Boye, Denis Kadima, Cour constitutionnelle, Badibanga, Token Finance, Moulouba. Donc, Batunion so Oyo baza chargé, Oba simbi chargé, Oba simbi élection, baza chargé, la bakamunion so pour élection la malam. Bango tous les 6 wana Balouba, Yakasai et Yamboujimaï. Alors, il y a lobby, basala qui vient de passer qui va député $21,000. Mais le député $21,000, on a le bail qui va tout ça. Mais dans 5 ans, ceux qui 4 ans, basali nini. Le député basali nini. Pourquoi ça 21,000. Et c'est là pour nous kangaba monoko. Parce que dans mboka oba député basali. Yo que négocier batu nyon so baluba. Mais baluba na yo. Baluba na yo.
Baba tete biso tozali pona mboka bango nyonso bakoza muluba alubate tia Mukongo tia Mongala tia Katange tia ainsi de suite, c'est ça. Mais ba député ba tikeli yo o nommé ndenge olingi a na France kana onate. Pourquoi? Parce que au sommi bango na 21 000 $. Ba musuba zoka 50 000 $. Eliezer na lobaki yango. Toza bana mikete Chilombo. Toza bana mikete. Likamu nyonso eza na ebandeli pe na suka na yango. Tika ko tia trouble après ba élection. Luka makila etangate après ba élection. Ozuite tika. Lorsque vous êtes élu ou bien choisi président de la République, c'est tout simplement pour gérer le pays pendant un certain temps et rendre des comptes. C'est tout. Mais exactement que non, Chilombo, faut déposer. Vous serez poursuivi. Pendant Bambongo Aram, ndenge bo yibi en bande organisée. Biloko nyo soit des banques sa yo, mais on sera poursuivi. Na batuna yo, on sera poursuivi. Donc nga na sina telemi, procès à Kamere. Na yo, procès à Kamere, il faut pas reprendre ngo. Parce que mbongo Kamere azwa pas azong sa to monate. Il faut pas reprendre ngo. Viol armé de Mukuna. Procès on est kozonga. Mukendi doit être arrêté et extradé. Et vous en avez moi. Yo kasi nga telemi pour rien. Na telemi pour rien te. Na telemi pour rien te. Voilà. Alors pour nous suki sabandeko. Toyo kata oyo. Muke, merci. Motono soit dignitaire. Asa le faut atongata et pas la banque. Bamata tamponyo, on peut les attaquer. Sur ma source, il y a mbongo, uti wapi. Il y a beaucoup de choses à dire parce que tu as eu ma tata nenga yaki azumbongo. Mais les loyaux kindu. Ataba komina no potote. Mais ba avancer ça. Ngala kedaki na Kashobu et na village ya Moïse Katumbi. Au-delà makamunyo sutoko loba. Mais ndenge Moïse Katumbi a bongisa village, mbali bosona koma na Kashobu. Akamati bato baki ba villageois abuki bandako na bango, atongeli bango bandako na matériaux durable. Asali peuple na place au avion na izabu kita hôpital général natali ba supermarché oyo Moïse Katumbi azali na village yo mo bitu no bité est-ce que moto yo na toutes les questions là dit pourquoi il va na mboka il m'a donné une réponse bakatu mamwaki bato ndenge na ndenge bazali bawo batonga na ba village na ba peso ke na Kasai zéro okutelo hotel na kena Équateur zéro ndako ezate. Mais batora baza ba prêtre à la carte capitaine mais ba pensa gate na place bango ba uti ba vendre la tacos ba vendre la shawarma discussion ezaka ya za mutamboka mais azoba ba la gouvernement mais anyangwe za ko beba mituka na biso za amortisseur nyangwe azo sala réclamation ba bongisa so sa kota ke na pas vice mama mais na moko place ya vandi amema tapo même ba projet amitié oyo ko sala que ba jeune ba exacte ça bon alors bandeko Bomoni oyo wana alobi vérité pona Katumbi azaka sayen. Hein? Azaka sayen. C'est rare au mona kasaye aloba vérité mais ye alobi amo. Mais moi bo finge zate. Mais ngai pe ndeko yo wanga bien, ngaba finga ngate. Ngako ba finga ngate. Soko fininga okotisi malédiction na famille restreinte na yo et tina famille élargie. Oye ko yela yo okosutuka. Oloba yeba ke na finga pasteur ye afinga ngate menga to na finga kaye. Tia ona mutuna yo parce que nga na fingi yote nga na zo loba parce que na zana droit ko loba ndenge yo poza na droit ko loba na yo. Tango yo zo loba pa yo zo ke nga na finga yote mais yo zo finga pourquoi? Ozo tia commentaire na be pour nani? O tia commentaire na be pourquoi? Nga zo loba de vérité, na za partisan ya vérité. Ne Katumbi za muta vérité, nga pe za muta vérité. Oh, msolo bio ngai na mtu nga mama Kasavu, mama Kasavu saini. Mama Justine Kasavu saini ya vaina da avani pana ye. Ya na Belgique na France. Siko saini. Oh, mtu na yo mama Kasavu. Mais ça nini? Bande ko na suki wana. Nazo luko ko sola vidéo moko nanga lobi. Jeudi le 21 pouvoir na Chilombo Sini. Mais c'est Sini. Mais nazo luko on pa na cheka na moni ngote mais nazo luko on na l'examiner ngo. Nzamba pa mo la bino. Merci, au revoir.